Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Mbote ba ndeko balandi lelo ezali bongo jeudi le 2 avril 2026 to zomi bongo awa na nkamba ilu selimi ya sika to yebi ete na lingomba ya tata Simon Kimbangu milulu ezalaka tango nyonso nde tozali profete bongo 66e anniversaire wuta nzoto ya papa Simon Kimbangu elongwaka bongo Lubumbashi epai wapi ezalaka exhumé le 25 mars pe ekomelaka na mboka Kinshasa le 2 avril 1960 milulu yango epesamela bandeko na biso ba surveillant pe yelu selemi ya komataka bongo na nkamba pona mabondeli pe misala natina wana na motongo ya mokolo lelo marche joyeuse esalemaki elongo na lingomba mobimba mouvement social de la surveillance pe bandeko ya yelu selemi ndena yango tolanda ambiance ndenge ezali koleka oliboso ya résidence ya tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani. Peut-être il a c'est là pour ma famille. Azoki Mamoy, là, comprenez. Amakesa, Mosi Zone Tatu.
ozoyoka te tala nanga emplacement ndenge ezali esika bagauche ezali wa Couloir moko. nzela eza te bato nyonso Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Yerusalemi, oye! hoteli ya matata Yerusalemi, oye! Yerusalemi, oye! Oyokana na esika wana soki tolobi Yerusalemi tena Korani soki tolobi nkamba eyango Yerusalemi yakadi kuunda kasatana oyokane Korani Yerusalemi oye Korani Yerusalemi oye Korani Yerusalemi oye mata moke wana oprotege mo Kamba oye Kamba oye Kamba oye Papa Timoki Papa Timoki Papa Timoki oyokana tobosana te bosali ekipe mibale bolati bapare ndenge moko te donc soki bamakelele ekobima to badesordre parce que kosepela mosusu yo ozokanisa ozosepela nzoka nde ozotia dérangement babengaka yango vacarme donc mena tokotala kote ya banani oyo vacarme ekoleka mingi or bino bozali basoda bongo to bongo te soda mobekole ya liboso soda azalaka discipline donc esika soda ya telemi kimia ezali meme kutu ntenti ya pamba tamba zokoleka place soda azali emoko apitisi nano mapapu na ye bongo to bongo te na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo biso nyonso tomoni
silo silo kwa fumoto Yesu Kristo Tata mwana wela kaisa mukagala kakako waisa yeluyalo lwane lwasulu twena kintwali ye tata mfumu ambalo tata noye tata sokasila itwa siswa muhemsele tukamona kasishwa natelo mukawolo tata mwambaza wendi yetu muyerusalemu simbilisalukyane kekete otukasitula tata mwambaza mpepuli a yerusalemu mpungisi a yerusalemu yefilengisi a yerusalemu wena yetu kintwali tulombele kwa yetu tunamana tubana takufana kyambote faki Yesu Kristo zizilungana na mubeto kande lya bandombe lyavuzuka lyalembo zaya nzambi lyakala mutombe umu mtembo uselukele kwa beto kubakongo bangu kumobo wa mbanza mbola nkamba bipikuluvu Yerusalemu lyamba mukya kundiye sole mungonda yavwa muvuofu kama nana tamoja mwabutuka mwakulumuka tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi ntino mintinu msemya zulu yentoto wankulu wela yetu kidwadi na tenu mukya unu kiki mu Yerusalemu kano keneni tuko yekakayoyele mpeko bonsu buka kadela ibukena ibukana tata manakala kadiyadi inzambi nzambi yatekela kutwala tata mwanda velela kayenako enzambi nalanda kunyimambi mpeka yenako vuma mututitoba munza tata Simoni Kimbangu kutufanano kawankakako urombele kwa tata nzambi wotutena tubana tukuvana kambote faki
kubikele moko tovana tata nzambi kembote mukumbwa se mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela Pierros! 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 Bakiekula oye! Bakiekula oye! Bakiekula oye! Oye! Kana pasi, kana wote, Yesu Kristo tulanda, yetu mwoni tata Simon Kimbangu, kianani. Nakoma tatama na peni musantu, yao nzambi na biso, papa Simon Kimbangu, kianani tikoma, bolinde mwezo mpene na soba na watu. Ndio bati na biso na Palestina. Pourquoi que le mingi papa, que na dire que nous community, il y a qui biso que na 4e génération, nous allons de Jérusalem, nous biso, biso le nabisa. Na Zaraki, na Bombe, na Kosavanda, qui se rappelait, quel est Daniel Char. Na biso la gauche, na kuiza. Na Kikongo, tango katako ya akupangusa vitu na biso ukotumba na sai ndio kuna bino plus atuka tata mwenyewe pie tata mwenyewe santo na biso ndio bovandi wana ngana zomona bino ndio mususu kuna kina mbunzi kuna siko sada accident wana zali peut-être performé ndenge nzembo lobi songa kimbangi kwa fumo mwana wa siranchilo donc soko likambo ya kitoko zali il faut porter témoignage papa lobaki na ngana ndunzi kuna makambo minene mais kokamba présent na ndunzi kuna na mwanda nazobenga grand pasteur territoire nayebi ke papa okosunga bango po ate likambo wana ezwa sika le nom de 12 avril 2020 likambo okiwapi okimaki mosala nakodikisa lokoso mwingi na ekole okaki
esalisi biso awa yaka yango ezapui ndenge histoire toyebi yango kuna tokokota te me mama likambo ngai nalingi nasala dabord nayemba nzembo Budila mama, utofila mwakeleka, mambo makutu yadira. Tata ndambi, semya byabyo, ngeye wasema imonekene, tata kiune bana. Muna kutukitula, tata nzambi, semya byabyo, ngeye wasema imonekene, tata kiune bana. Muna kutukitula, tokeba bale mami monafu bieto biambi tuakana se mintu mami wala nai suamvuluzi kadenzambi semya byabyo neye wasema imonekene kiwe bana munakutukitula tata tanzambi semya byabyo neye wasema imonekene kiwe yao nzambe na biso tala pasi na bino kuna na oti na Lubumbashi papa kuna osala vraiment olakisaki bolingo na biso bana bato me likambo kokamba moto mwendo papa ndenge ondimaki yango okosekola biso papa kokambela biso matema te yolobi likambo kaka na ntango nango ya so papa tozotinda yo te malgré bosengela biso ya mabe elimbisa papa oyibi ete posala yo ekokokisama na kombo ya tata mwana mpe mosantu amen. Napesi baloba vaya vice-président na kombo ya nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Pied gauche, pied gauche, pied gauche. Bas-surveillant oye, bas-surveillant oye, bas-surveillant oye. Tata molimo mosantu ndingo kisilego na biso papa toko défendre yo na ko pe na ko. Papa na mois ya septembre 2025 au sengaki na ba surveillant plus précisément ya Europe to sombela yo ba dip mibale. Papa na ngonga oyo photo te mais réalité badip mibale wana esi esombami badip ya qualité oyo sengaki ba critère nyonso papa eza respecté na ngonga oyo papa baza ko s'organiser pona mai na douane metata molio mosantu pasi ekosi mingi na kati na mokili kanisela bana Europe papa fongola bango ya mingi pamba te papa na tango mokie ko réussi opération wana ya solo papa
baza qui déterminer makasi pe baza déterminer kolela papa ya makasi ezali ete bao basalaka te basala bao baza mikanda te bazwa mikanda bao papa baza badifita ndenge na ndenge fungola bango pamba te kolona ba deux véhicules koma nango na matadi koma na nkamba mosolo eza mo ya mingi me babeti to bakosala pa batosa maloba na yo kanisela bana Europe na mois ya octobre 2025 la même année au sein qui biso misala ya nzanza longa papa toza siko na niveau ya fondation ya solo to du retard par rapport à groupe mosusu nzambo wa biso kanisela ba sauver mokili movimba sauver papa azomona passe mingi sauver musala ezate sauver atazu musala omwaka balongoli sauver zo balate sauver zo botate sauver na passe nzamba koko na biso papa Simon Kimbangu kiangane nziampu kanisila ba sauver mokili movimba pamba te papa musala nzanza longa potolonga yango eza koluka batu na mbongo yobaki na 21 ete mbongo na yo nde biso batu na yo nzamba koko na biso fongola ba surveillant po ete to kolonga misala ya nzanza longa ozani na étape ya fondation chemezani mulai ya tole na sama kono ete ko kansela biso pona misala ya nzanza longa to sidisa yango na même année papa na 2026 donc année où tozana ngo sikoyo na mois de février au sengi biso achat ya porte char pamba te na nkamba lelo eza son kamba ya lobité comme moderniser ba onge ya ndenge na ndenge zokota ba bidozer ba onge ya ndenge na ndenge Porsche bana kozanga to somba Porsche papa na mois ya février totalaki na comité de direction topesaki charge wana na ville ya Kinshasa oye Kinshasa oye Kinshasa oye papa bana ya Kinshasa babunzi na bandenge nyonso ngonga oyo papa porte char esombami kasi tozunani mutu tracteur si ma papa to passé commande pamba te na bitumba kosala libanda moyen ya maritime comme difficile balaki biso dans 3 mois et vous allez disponible à Kinshasa pour être comme en Nkamba yoli nka lobby te oboya ka pe politique biso papa to sala politique te le 4 avril Porsche bongele meso Porsche no papa ekokoma pe dans 3 mois si manango pe ekoyaka papa na opération ya Porsche Kinshasa kaka te ba souvent pe ya mokili movimba ba telemi to papa il faut ba telema pamba te suite wana ekoloba biso papa le susu mosolo yango nzamba koko na biso za kolele pa na yo likamo moko papa longa biso pasi pesa biso ko yokana bomoko pesa biso kimia tolandaki mardi na maloba otie ka papa de ngenda alobi ete toza ba soda otaki na molimo centre likolo ba angelou tokitaki nona se malamu nde faki na ba sauver to semba lingomba papa Simon Kimbangu ki nzamba koko na biso kolia na biso makasi ezali ete bomoko ezana kati na biso fungola biso ya mingi po to kosala mosala na yo to yema boko pamba tozonga pa maboko pamba te en résumé papa oyo tozala ki na yango to sena na komisa to ya boule amen to pesi na pays pour clôturer Pied gauche pied gauche pied gauche ya solo na kombo tata mwana peni mosanto yawe nzambe na biso moto liboso apetaka serment ye serment na ye ekoyaka te soko alobi likamu na ye kino kaka kosalema alobi na Adam lokolo sali boye alobi na Moïse lokolo sali boye
alobi na Abraham donc ye soko abimisi liloba kino kaka Isaac alobi Esaïe non salela leki na yo bolema na wana ebanda kala non sala leki na yo mais soko ntango ekoki okosala molende olongola mopanga oyo leki akangi yo mopanga yango yo tata molimo santo ndenge bavandi wana susi na bango kaka tobonga te ye alobi conclusion yonso loba batata na biso ye akokomplete yango kaka na botosi totosa ye na maimanso matikali ye azali pre ya kopangusa biso na miso ndenge bavandi wana boyokani makasi ezalaka na bango biso mpe tolanda exemple na bango ya bomoko po ete maimanso balakilaka biso ekokisama na nkombo ya tata mwana mpe mosantu amen tosengi yawe nzambe na biso nazongisi na papa de la ville mpona o kombo ya nzambe tata mwana mpe tata molimo santo liboso nazwa liloba tosengi nano nzembo moko oyo tobongisaki oyo ekofungolanga nzela mpo tosolola na ndenge esengeli. Merci. Merci Yerusalemi, merci mpona nzembo papa tofukama nanu bolimbisa ngai tofukama nanu nakanisi na nzembo eloko moko nalandi mpe oyo ekoti na motema na nga tozangi mayele opesa biso miso me tomonaka na biso te opesa biso matoi me toyokaka na biso te makolo ya biso ezalaka na kilo mpo tokoma epai na yo na ntina mosusu te masumu yango wana ezala Yerusalemi ezala pied gauche tozali eloko moko oyo ya mabe tosali papa banda le 2 avril 2025 ti lelo papa oza na gome moko ya makasi mpe ya monene
limbisa biso, limbisa biso, limbisa biso. Atako ndenge nini tomipakoli potopoto, papa limbisa, limbisa, limbisa. Pamba te mingi okati na biso, to moko ti oyo akoki koloba ke nga banda le 2 avril 2005 na beti libaku te aza te. Biso banso papa tosali oyo esepelisaka yo te. Mingi tobunda, mingi toyiba, mabe nyonso oyo opekisaka biso tosalelaka yango. Yango wana papa limbisa. Mpo na yeliselemi na bapie gauche, eloko moko ya moke kaka nalingi nabimisa mpo kozanga ndenge nzembo elobi ke tozangi mayele. Pamba te Nzambe azali na biso, Nzambe azolakisa biso, Nzambe azoteya biso mikolo nyonso. Kasi nauti oloba ngo ke toza na matoi kasi toyokaka na biso te. Papa limbisa. Nalingi napesaka mwa ndakisa bolimbisa ngai ya bonzambe na ye. Po tovandi na ye tozotambola na ye. Le 18 juillet awa lelo wana papa azali nanu na résidence oyo ya moke. Lera mabondeli ya 12 heures ekoki mpo naliotala papa Nzungasa comme d'habitude tobondela. Nakomi awa na beti libaku. Mosape ya monene nyonso tututu epanzana. Naluki siko nakende yanda ou bien nakende wapi. Nakuti papa Wumba soki azali awa nayokuta papa Wumba ngalobi nakende ngombe nsuka na dispensaire. Papa Wumba alobi okende sala nini? Papa Simon azali awa na zunga na monkoto kende pa papa Simon. Nazoloba bien ke mosapi nyonso epanzanaka. Nakomi epai na ye puisque makila mwa ekangama eza te. Nakomi epai na ye natelemi na porte. Protocole moko azalaka wana asignale papa aye lera talinga kaka lobi meme na moi boye kolanda bato likambo wana ekotaka nga na motu. 2 jours après mosapi na nga ezongi ndenge ezalaka. Papa Simon oye, oye, papa Simon ai kiangani oye, oye. Nyonso wana nazali motu, nyonso wana tozali bato, monene na ye tozoyeba yango te. Premier voyage na ye na 2002 auto-contrôlé ba Congo. Tokomi po nazokata tokomi na suka ya nani ya port ya Matadi bayeli livre d'or assigné. Tozalaka na papa Afonso. Papa liloba na ye boy. Biso bato totanga te. Tika na tia kaka manzaka soso. Totala papa Afonso sika zalaki ya ningani. Papa ka yombo atali ngai. Poto telima papa ka yombo atuninga. Papa ndonga le pa tozokende ekoyinda. Naleki. Tokomi na mwanda ntinsa nilingo banda modérateur ezalaka papa Bobe. Bato mwanda ba déclarer que mbule betaka lisusu te na mwanda manioko ekauki. Tolingi to bandaka ntinsani mbule bandi ya makasi ndenge ezalaki ya lobi. Ntinsani nyonso tosalaka ngo na sia mbule. Papa Simon Kimbangu kiangani azali nani? Na tuni pe lisusu papa Simon Kimbangu kiangani azali nani?
Kisasa siko tozongi tokomi na Kisasa Zambi abengi ngai papa uzangi mutu abengaka ngai koko na ye ya 97 ans akufi me asengi na ngai alobi papa soki oza pembeni na papa Simon kende opesa ye telefone ozomona ke mpo okota na Shenuda barriere eza wana ya bapie gauche na Kimbangu na nsima ya nani ya chapelle papa Simon Kimbangu kiangani oyo avandi awa atelemi na porte atandi loboko napesa ye telefone nayebi te tosololaki na ye te me atandi loboko napesa ye telefone lera azwi telefone asengi na papa uzangi oyo ya koko abengi ye tia telefone na litoi ya mowei mbala moko papa uzangi asali oyo papa Simon Kimbangu kiangani asengaka mpo na Zambi baza na systeme soki moto akufi bakotisaki directement na morgue te il faut basalaka mwa séance na bango bayeba soki réellement moto akufi to motema kaka ekangami papa Zangi apesi ati telefone na litoi papa Simon Kimbangu kiangani mususu te oyo avandi awa atelefone alobi lera sali amen kuna mowei mpe arépondre amen badoktere bapanzanaka te Kimbangisme oye badoktere bapanzanaka te bapanzani oyo atelefonaki ye moto lokola biso azali nani donc papa tokokenda biso mosika te ezala pied gauche ezala mwana Yerusalemi mingi du fait ke totamboli na ye oyo tomoni kasi ngonga eza moke il faut topesa lere tokota ndako ya Nzambe nakanisi na sisika bongo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Debout, il na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo tolandi manso kobanda banzembo oyo bambuta na biso basengi kobanda maloba na bango nini lisusu tokoki kobakisa tata mwanda velela utufuila kaka nkenda kadi nkenda za kusambando kambando mwana ku Yesu Kristo yondo vuendi valumoso lwako vakumuzo kansi walomba vutata ubayambudila kadi kabazeima bavengiko beto mpe moma wonso na matutu kuvangila mambi twetifulisa nkumbwa kumsoni twetifulisa yefulisa mbanja Yerusalemi nsoni twetifrena yebisalu byako ye program yako utufuila kakankenda kadi katwetetozaya matwetivangako muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela sede to wanzambie to merci tobosani kamwa likambo moko tata soki asengi yo eloko to mwana uzobima na tongo me papa tuni eske nakomela nango ati te ti bamela bango ya pamba lipa il faut ezala miliki il faut ezala soki mpe moye ezali ngube ezala papa atuni ngai
to atuni korali ya Yerusalemi mutuka na ye ezali wapi me ezala pe ya kala te me dimwe ezala ya sika nzambe wa biso soki lelo nga nakoki kobombama tina ezali po nyonso eza na kati ya nzoto na nga mfumu wa nzunga sapanda oloba meme banyamo eza na kati ya libumu yo oyebi yango tala seke moyen na bombama eza te me tozotala lobi tozalaki na bango en contact lobi tozalaki na bango en contact même question oyo pose même question to insistance oyo na salaki tomona eloko oyo ezali te ke lere koyawa lobi ekota na garage Yerusalemu oye papa ya siko komona yango ya siko komona yango pamba te maloba na yo ezali déjà convention maloba na yo eza déjà convention biso tozozela boyo totinda kuna bayoela biso esika tokosepela Yerusalemu oye nga mpe nazotinda chaque fois nazotinda maloba tanto mpe kozala nango ke entre lelo na avant samedi bakomao donc wana papa ezali promesse formelle nakalisi nasikisinga nga boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen tata mwanda velela ntango yifueno bakafundo wasigirikisa bana bako Kimbangis moye. Kimbangis moye. Kimbangis moye. Espoir du monde, Église universelle. Kambaoye. 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 Yerusalemu namba Mungamba Katazambi Umwisi Yeta Tamana Birela Korano Yerusalemu oye Yerusalemu oye Yerusalemu oye Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Aimé. Embagé. Biouyakoulé. Yabalala. Et c'est voté. Qui est ce Merci. Tout le monde qui est à gauche, à Matimingi. Vraiment, tout le monde est cerveau. Tout le monde est à tata, tout le monde est à Yerusalem. Tout le monde est à
Toropesa yo toropesa te. Tuza kona mwe baloba. Tuyokani ya? Bakangi baro wakomela mbanza ngongo. Le 3 octobre, balobi condamné à mort. Siko bamemi na likolo. Boloko ya liwa. Yalobi très avant ekende. Mama na bana baya. Solola. Mama mouille na ba papa ba kendaki. Très moyen démarrer ezalité. Ba mekaki. Et si magité. Peut-être religieux ya bango na bango batu mwindo. Pespe mondele a conduire yango train et kiite. Sinon maman na papa bakomaki. Kasi pe na Bible totali Jacob mwana ntuka na ye batekaka l'Égypte Joseph Yosefi kuna bavandaki bakoma kuna mikolo tata na ye alobi soki nakufi nzoto na nga ezonga na Kana. Joseph alandaki ntango akufaki mpe nzoto ezongaki na Kana. Sikoyo bamama ntango bakomi na banzango na bapapa oyoki ke condamné à mort nakei na kozonga te. Kasi nzoto na nga soki nakufi nzoto na nga ezonga na nkambo. Alumi na papa mfumalo mwana 3 ans. Ayokaki bino ayokaki te. Voilà. Te 30 ans na nyonso asali yango na Lubumbashi. Kote ya kuna 30 ans ekokaki na 51 balobi na ye ye mpe mutu alobaki na bagarde ye moko abimi les 4 abimaki les 3 30 ans ekokaki. Te elakisi ke kozonga na ye komi na Kinshasa kora yango tokotya wapi na mokoto tokotya wapi ye moko asineli batalima yo mabele nde bapesaka ye ezalaki zamba nde babongisaki batiaki tataki mbango na matalima yo banani bazali kobatela bango asikoya yoki eza bino bato mosusu te peut-être basoda basoda oyo nazomona nde bino bozali wana babatele bandimi eza boye te Nzambe atalelaka biso na likambo wana
mobulu te kimia toyokani sikolo ya bango bazwi nzoto bayena wana matali mayo mobulu ekoyaka kuna toyebi yango de grâce à bino bozalaki wana bokangolaki ti kore ekomaki bi awa na nkamba esengo to esengo te sikoyo toye kosala nini voilà le 2 avril les œuvres de l'année. Le 3 avril, les Arabanais. Tous un devoir. Ce qui va passer les choses du Cambo, tout ça est là. Tout le monde est là. Tout ça est là. Au Bayak avant. Bango bayamaka o baza koya ilingoloba lelo okoti na programme koyamba bapaya ya kocha kimia na kati na mboka ya kobongisa makambo esika mabe ezali topekisi mabe ezala te tokania miso na biso kosala misala oyo bakotinda biso po bakoya basepela lobi mpe ezali akora ya Yerusalemi oyo tolakisaka ndenge papa Kimbangu akotelaki na Yerusalemi na bato kasi oyo kolanda biso nyonso na misala ti samedi na misala dimanche lelo nde tokotala bapiego ndenge ye na kopesa ya ntinsani apres lelo bokosala nini ntinsani lelo eza ya ntinsani mpona pie gauche lelo mpe eza na ntinsani mpona Yerusalem, d'âme. La limite parce que tout le monde donc il y a un question entre la awa nankama. Surtout comme l'air marrant, tout ça une sincerité à moyenté. Bon. Le jeudi, le vendredi, le makambo sur samedi, na dimanche alors. Ngana ko bate papa mbeza nya ko yebisa bino. Pona ngana suki wana na komba tata mwana pe tata mo santo. Amen. Merci papa. Wana ntinsani papa na Yerusalemi na pied gauche soki tokoki kobunda lelo ekozala malamu pamba te lobi programme ezalaka ya ntongo mabondeli mpe kokende kuna na Kinsungu mpe mikolo ya poso yango nde remise ya bakado phare mpe bakado nyonso toye nango dimanche ndenge papa alobeli yango yenga kobongama ndenge bapaya oyo ya le 6 avril bazali koya yango ndenge papa peselaki nga programme na kati na ndako tinsani na pied gauche na Yerusalemi tosala molende nde lelo po makambo mosusu ya mike oyo ezangi soki mtinsani esalami lelo kaka na pokwa oyo biloko mosusu esombama lobi po ete samedi dimanche tozala na retard te na ndenge ya boyambi bapaya leo programme papa apesaki nde yango wana
na ntina ya maloba papa mfumu ndongo papa dangenda solo echamaki mukolo na mibale kasi emonani ete na mikolo na mibale wana mingi tozalaki na nzela tolandaki yango malamu te na réclamation oyo esalami na bandeko mosusu esengelaki ke message ya papa mfumu ndongo na biso bapie gauche na bandeko ya korali yeluselemi mpe faki na message na ye papa dangenda alobi ete bapie gauche to ya surveillant fo kosalaka mingi ensemble na faki tout à l'heure là na bandaki komona bapie gauche balingi kofokola nzela te mpo na faki mpo na honneur ya papa nzoka nde papa dangenda alobaki ke tosalaka ensemble wana esengo te na botosi nyonso bafungoli ngutu nzela yango mbala moko yango papa akosengaka nga ntango nyonso makambo papa mbenza ye moto ozalaki témoin wana nakoboya yango te parce que ye moko papa mfumu ndongo na ntango wana ayebisaka nga boye oenregistre makambo na nga nyonso na bamouvement oyo naza kosala makambo nyonso obanda kolandela yango pamba te na mikolo ekoya ntango tata okozonga makambo mingi biso bandimi tokoloba ete bapapa balobaki ndenge wana te kaka papa babimisaki likambo yango to kutu toyebi kuti esika nini abimiselaki likambo yango papa surtout papa dangenda na ntango wana soki ntembe ezali obimisi kaka message na ye soki botie bato bakozala convaincu ne ndenge wana papa akosengaka nga ntango nyonso makambo yango parce que papa dangenda ntango nayebisaka nga na conserve malamu maloba na ye ezala audio ezala visuel nyonso bobombaka makambo na nga mpo mikolo ekoya ntembe ekoya me na ntango wana soki botikaka maloba na nga moto akotia susu ntembe aza te ndenge nini siko ebandelaki likambo yango na l'an 2023 ntango papa simuki mangela na bandi batukoli na ye nde ntango akendaka tadi kuna ya mama mwilo na bozongi atuni ngai papa mbenzo eske oyebi likambo ya kiana oyo papa dangenda alobaka na 5 mois nabi oui nayebi likambo ya kiana na ntango na 5 mois papa mfumu ndongo papa dangenda azotanga asala tourne na bamboka pembeni siko ntango akendaka na kiana awa nazunga kiana mwemvo eza pembeni parlement basection ya nkamba ye kuna balelaka na ntina ya banyama na zamba bazomona na susu te bakosala mitambo komona akati mutambo nyama aleki bangolo na mai ezokomona lisusu te mai ebo ezobima lisusu te nyonso wana mpona kolia ezomona lisusu te manioka okomona eza nanu moke ebandi kopola osini wana basengelaka mpo ya papa mfumu ndongo papa dangenda tunaka bango mboka na bino to section na bino kombo kiana elakisi nini donc elakisi chance ibula na bunkoko eloko oyo epesaka bino bomoi banegligeaka yango te bakotosaka ezaka na mibeko neti biloko ya kolia awa par exemple biloko mosusu etekamaka te soki bomeki kaka koteka eloko wana oyo batekaka te biloko yango mpe nyonso ebongi ekomona lisusu te par exemple oyo tozokolobaki bandonge awa sikoyo ezomonana lisusu te periode oyo ya avril nde sikoyo nde bandonge okomona me ezalaka susu te mpona nini boteki alors sikoyo papa mfumu ndongo atunaka bango sikoyo kiana na chance wana soki ebongi okosala nini na bunkoko bakosalaka bikilakila bakosalaka net motu abetaka munduki soki abeti nyama azwi masasi makila esopani susu kutu mitiopo ebimi kasi nyama ye wana akei awa okoyeba te eloko mosalaka motema ya nyama oyo ya zamba donc na bunkoko mwana soki abomi tata otaliaka ngo
so pesi na moto mosusu chance ke ba mosusu na bomi nyama mobima nango ake koteka olela la motema siko tata me mwana bomaki nyama me motema na monite me ateki nyonso aya okomona eke okobeta nyama akosoma lisusu te ntango wana nde sikoyo po kosala bikilakila po ete likambo wana ekoka kozoya nkoko na nzambe soki ndenge wana eza kosalama sa signifie ke totosi mibeko te eza boye te surtout na lingomba ya tata Simon Kimbangu oyo ke bozali bana ba tata Simon Kimbangu bosali likambo oyo tata Simon Kimbangu atozali kopekisa bachance na bino nyonso ebungi ti kino okozongela okosala kosenga bolimbisi kosenga mpe bolimbisi na motema moko kosala te ke likolo likoleka l'essentiel nasengi bolimbisi soki osali ndenge wana ekozongela te ndenge wana papa Simon Kimbangu kyanga natunaka ngai esika oyo sikoyo alipesakanga bosikoyo kyanga papa Mfuma Longo lelo esi lobi nasuka ye koyebisa biso ke tosala ntsintsani wana mpona koyamba papa ye yango tokolanda sikoyo ye moko papa Mfuma Longo ndenge nini asengelaka biso na ntina botungi Yelusalemi to botungi Ngomba bongo tokokota nde na message na biso oyo totiaka mardi po biso nyonso tokoka koyoka awa toza koprofite mpo toza libanda na kati ya ndako ya Nzambe mwai toloba makambo nyonso ekozala te yango tosengi na presse malongo esala na ntintsani ndenge asengeli yango ye tokoyoka message ya biso ba gauche ndenge alendisaki biso esitela na presse alobelaka bino kai na mokolo mwa mitano kopesaka biso mbongo ezali malamu kasi malamu nde bakota na biso na eloko soko toza na eloko te solo ezali soni Simon Kimbangu azalaki makante sala mokili mobimba na ngumba oyo esalami nano te biso ya construire l'œuvre bien banani bakotunga biso moko tobenga mabama yango nde tolati bilamba ya sable coûte cher alakisi biso la couleur verte la couleur tokamata ba exemple ya baninga te bango batundi na mbongo bango boye na boye yo oza na tata te na poto akotindela yo eloko oza na mama te oyo akotindela yo eloko biloko nyonso ekokuzala na yo malamu nde yo moko osala yango ndenge balobaka na français toza na vache mère te ndenge toza na vache mère te moyen mpe ya kosenga na poto kuna ezali te donc mosala na biso nyonso tu bobandeli ezali awa ebe malamu nde esika bobandeli ezali esika wana bato baza na elikya sepela na likambo wana pamba te linguma na biso ezali linguma ya suka bondimi yango te tozali kotunga linguma ya suka yango wana toujours ntsintsani papa mpe alakisi na ntsintsani ntsintsani mbe likambo ezali esika wana biso bato badivorce tosali ntsintsani te estce bino bokanisi ntsintsani yango ebimi na kimbangisi me banani boyibi basalaka ntsintsani baisraeli basalaka ntsintsani elelo oyaya baninga bana biso bamemeni biso mokana matata Nzambe babengenga yadi angenda kusalisaka ntsintsani moyibi elelo baza kosala ntsintsani baza kosala te ebongo tonanga bango banani donc nkakana nivi bawe monon tekono bango baba kusikumbuka lako dyangene kuna salisa kakantsintsani muivi ebuba wontsune kuntsintsani sibatadila
nika mone salisanga ntsintsani mwivi ebo mubawu banani sito kubabokela bawu bankaya kamona ntekalo mona ntekalo ko mingena kene mishoti kana furukini arke nécessaire ne ya mudina bubu tawiye donc ici de voir c'est vrai kede na suite nango kibanji toye de kamumoko tikale na yona ngai ko kanisa ndenge ni tata nzambe andi makiete akita wana se awa njuki na mutu asala ndenge ko asalaka pata yibana de susute le ya zali nzambe na koloba kambalo na mbala oza kumona ka nyamandumba oya zana ngai akamati loko boko ati pembeni na munoko na ngai kwate de lubamboko te ekoye na mabele ya libete maluba ma so ngana zali ko pesa wa eyingira na kati na enregistrer wana ngai na kungo kukufa kasi makabu matikali oyo mususu azali kokomaka manso nazali kulubaka makomi yango na kati na mukanda omoni bafotografe batundi po ate bazwa kabilili na ngai batekala ngengo oyo cinéaste ebe cameraman ye azali kuzwaka bamavuma nyonso to nazali kosalila azwa yango na bisoko na kufi bokotala bisusu babilili wana ezali kubouge ezali kosala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na esidima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kozwa mbuto papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomoni yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana ya biso bakoloba ete ntango ya kozwa mbuto ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi pied gauche Yerusalemu ye yango ezokomonana te ezala makambo ntinsani ndenge papa asengi biso likambo ya mutuya oyo papa yangenda alobi ndenge nini ye nzambe asali likambo ya kosala eke atiki likolo aye kofanda na nzoto ya mutu akali kosala makambo na ye emonene mangomba boni mokoko ezali na ntina balobaki oyo toyokaka na pied gauche ntango toyembaka nzembo na biso ya honneur onzambe osi tosamanga ntango toza kotambola korale esongisaka nini solo ezali nzambe apasi mo nzambe toza na rezo mpe toza na tort papa diangenda azoloba makambo nyonso biso mpe yango ka tozokolanda yango bakosa biso te tolandi ndenge ye moko alobi histoire ya bozongisi nzoto ya papa Simon Kimbangu kolongola yango na Lubumbashi koya nango awa filme ezali ebombami na bato na presse ete ndenge nini ezalaka na 1960 otango wana badutu ezalaki sikutelo mamindele eske nzoto yango ekufa nango ekoma poussière ndenge nini me nzoto bake kokuta nango mobimba nango na lisu
moko eza ya kofungama moko eza ya kokangama ya kokangama eza kotala bawei ya kofungama eza tala banani biso manso wana mazali na bato na presse kolakisa ete nzela tozali kolanda ezali ya solo oyo ndenge ye alobi ke bato na ntembe bakozala periode ya bato ya ntembe yango oyo mpenza eza komona eza oyo te kasi na baloba na bango yango ekopesa biso makasi sikoyo toyoka maloba oyo ya biso bapie gauche na faki na bamouvement nyonso ndenge papa Mfuma Longo papa Diangenda alobelaka yango po biso nyonso mpo tozwa makasi. Batata papa maman, papa Elongo, responsable numéro 1 de la région de Zaïre. Soko question na yo ezalaki boye mosala mwa surveillant na kati na ngumba est-ce que ezali nécessaire soko ezali nécessaire te nde wana nde bapesi yo réponse mais ndenge opesi une question ya solo on dirait okatisaka mpenza mingi te tala nani mais surveillant esalamaka na date nini kala tosalaki surveillance na date nini yango esalamaka na 1959 mbala liboso tolinga kokana kozwa duple papa ezalaki na 100 août 1959 emonaki biso ete tokoki koutilize bamilitaire te po ate baencadre bandimi na biso nde po ate batia biso mobulu te donc malamu nde tozala na eloko na kati na lingumba na biso oyo ekoki kozala na biso lokola encadre maintenance ya discipline na 59 kamwana esalamaka yango ndo tobengaki kala ndenge nini tokosala vraiment nzambe alalaka te on dirait inspiration esalami yango wana nde mosala na bino ya surveillant esalamaka kasi epesamanaka condition moto nyonso tu po ate azala surveillant tout d'abord azala mondimi azala moto oyo azali moto moto ezali mosoda te nde tokangaka bato to lokolaka bato te il faut azala mondimi tamba te mondimi akolingaka te nde ndeko na yo ya mwana pasi namoni bino bocomprendre role na bino te oyo ezali mwinda otia mwana se na mesa te yango wana nde tosalaka surveillance pate vraiment emanaka biso nde ezali inspiration de Dieu. Tout ce que nous avons fait de l'église, c'est vraiment par inspiration. Ce que vous avez fait, nous avons fait. Parce qu'au moins, on s'est dit, on a la surveillance. Les lots, au Canada, pour le côté de la surveillance, donc, nous sommes des chrétiens convaincus. Nous sommes pas battus, ils allaient passer. Ce qui est bon de la couper, c'est qu'on a minuit. Mais très bon, vous allez avoir un ballon, l'heure midi, pour mon côté. C'est pourquoi il y a des besoins de vacances et de moussus. D'accord, papa surveillant, mon salon nayo, et ils allaient me salamo comme nene. Ils allaient me salamo comme nene. Ils sont tout à l'heure dans la moussus de la surveillant dans sa vie. Ce que vous avez confié, il y a mon confié, tata. On va écouter la surveillant de mon copain. Ils allaient là. Donc, mon salon, ils allaient me salamo pas battre dans le bac au lobby. Solo mosala na bino ezali mosala kusakana yango te le momone bino basurveillant bakokompare bino na banani surveillant ye azali nani est-ce que bino bozali basoda est-ce que bino bozali bamessager bino bozali bato ya sûreté oyo bato ya nani c'est-à-dire mbala na mbala soko tokokaka koyiba mosala na bino nde bokesana mingi ekoki mona na pai na bino biso tozali non violent c'est-à-dire bato nakoda kobunda te
bato ya kotiola baninga te bato ya kofinga te kasi baoyo bangune na biso bazali ebele oyo bakofingaka biso oyo bakotiolaka biso oyo bakobundisaka biso nakanisi nzambe azali nzambe na bojungi ya nzuki ya papa mbala ya liboso wana nde nzambe asalaka manifestation spirituelle très poussée bato bino bozwa ndakisa ezali mosala moko kitoko na kolobaka likambo wana mpona nini mosala na bino ezali mosala moko ya ndenge lisusu mpona nini ye tata nzambe azali na banjelu eske moto akobundisa ye te na ndekolo azali na ye te kasi azali na banjelu patexi moki bango kama toyeka na titre wana ngai nakokanda mosika te mais ntango na biso tokamati basurveillant yo surveillant kokoloba na ngai te baloba na yo te yokobi nani ozali kaka ndeko na ngai or ke toyaki mobembo moto na moto na mobembo wana yaki nzambe akamataka eloko apesaka ye oyo eloko nzambe apesaka ye salile yango yo ozwaki vocation na yo fati ozala surveillant obi ozala surveillante ozwi titre na yo ya surveillante obi ya surveillant zali na yango sala mosala oyo mpenza malamu ezali pasi nayebi malamu vraiment nakomonaka mawa mingi ezali pasi kasi bozali persévérant wana tata nkalamoto vraiment na ekipe na bino napesi bino longonya félicitation pamba te bolakisi ndenge na bolingo oyo eza na bino banda 59 esalami likambo oyo première réaction ya satana ezalaki na 1960 na bojungi ya nzuki ya papa mbala liboso wana basurveillant bolakisaki ete solo bozali basoda ya mokili te me bozali basoda ya molimo pamba te bolakisaki lokola ozali soda ya molimo manso na yo okozwa yango mpe na ntina na molimo kokamata ye na makambo ya mpompomba te na baninga pamba te kuna bazali kosala boye yo mpe okonda kosala ndenge wana ezali mosala moko monene bino bozali kosalaka ata ndele yo okosalaka mosala ma mokili te ezali mosala ma molimo sala yango na lolendo te ezala orgueille te mpona nini bino bokamatani na nzambe yo ndimi nde ozala surveillant ezali place na kolobaka solo na kolobaka yango mbala na mbala donc esika wana bamama na batata nakanisi bokamata mosala oyo na lokola mosala ya bato ya mokili bino bozali basoda te ezali te ndenge ta mosusu obandi kosilika obandi kopesa makambo oyo ekoki te ozwi lifuti na mokili or ke bazali bato na lifuti na mokili te elamba ye moko olati kasi malamu nde osumba moto akosumbela oyo azali te bingumba akosumbela oyo elamba wana te wana elakisi ete solo bozali bavolontaire mpona kosala tata donc na esika wana batata soki wana bamama bosala mosala na bino mpenza na kitoko solo baninga baoyo bazalaka bapêcheur c'est-à-dire oyo bakozwaka bambisi na ebale azali kozwa bambisi sikasika watala moto azali kujambu nokinoki boza kure ekamati ye okamati singa obwakili ye akamati singa wana yo boni malembe otie na kati na bwato nakanisi moto wana kobusa na ye lisusu te moto wana kobusa na ye lisusu te na ntina nini pamba te solo mpesi ye lisalisi soko yo te nde moyen ezali te obenga ye nani sauveur na yo soko ye te ndanga nakufa donc baninga soko bozali kosala mosala oyo sala boso na boboto junga na yo nsima lokola mwana moke bamona yo eloko pamba pate ozwa plus de mérite soko ozali orgueilleux ozwi bele lifuti na mokili batata na bamama surveillant ngai nazali kosenga na bino bokontinue kosala mosala na bino
soko papa asali bino na mpe bozalaki na ntango eleki soko na kambaki bino na koluka bato ya kisasa bokana na mosala bokana mosala okomona bango bakoya mingi te soko na limi nasurveya mbala moko mosala nanga mpe esili soko ovandi likambo malamu nde osilisa yango mpo te ozwa lifuti tambola na solo kutika te nde moto ofungola ye miso mpo tomona mosala na biso wana basurveya ekede tamba te milimu na bie kotambolaka na butu tata boye asala kofungola miso afungoli ye miso ndenge na mokili oyo likolo te bosala attention na likambo ndenge wana tamba te nakomonaka yango nalingi na ngai te malamu nde bozala basurveya ya molimo kasi ntutu te ezali te bato oyo bafungolaka misu soki afungoli yo misu obadi kotalaka makambo oyo ekopesa yo lisusu nzela kozala surveya kuna na buka wana te awa ozali surveya okomi kuna ozali esi osurveya te ezali mabe malamu nde awa ozali surveya omonani boye oyo ezali kaka elamba me mokolo wana mpo okokufa okolata bele surveya okoda kokutala bele ndenge yo olatili awa meme soko ozalaki na yo na mosala ezalaka na bilamba ya surveya te okufi okomonanaka na bilamba nde ya surveya pamba te awa na kati na mokili ozalaka surveya malamu nde ozala surveya ya molimo ya njutu te kundima te bafungola yo miso kundima te soko moto alingi ete akofungola yo miso abebisi yo nga nako kofungola yo miso te miso na ngai nakofungwana na motu te or que na kati na bino bato bazali na bango bayela ndenge mosusu bazali mpoka na kati na bino na kati na basurveillant bazali alors bozali na mosala alobi ete afungola yo miso kundima ye te akofungola yo miso otali makambo ya satana ya nzambe te simba akufungola yo miso akosenga ye likambo soki opesi te ebokama te pamba te osomoni likambo na ye yango wana banga liwa ya molimo kubanga liwa ya njutu te orke biso tokolonga na biso nzambe akosaka te biso tokolonga nani ayibaki tano mosala oyo ebandaki na tonaki nkala eske ekokoka alobi na makasi na nzambe nakokoka soki tokomi lelo ya solo nazali na esengo pamba te bosibe oyumili na mosala oyo malgré pasi malgré kotiolama kasi bokangomi na mosala bozala barogoye te soko na bengi bino patoka na mosala ale pamba te bino bozalaki plus dynamique sema na bino ezalaka bamusicien kasi na bino na bamusicien sikasi na bolembi or tokoki kodunga lisusu nsima te toza na tata akopesa biso te moto akopesa biso azali te mosala na mosala biso moko tokomikukisa soko tokomikukisi te moto akosalisa biso azali te basurveillant bamusicien bajeune oyo nde bagroupe oyo ezali dynamique mpo ate basaliseli ngumba ata mbele malgré lelo soko mema kokoyiba yo te kasi ta loyebi akoyiba yo kaka kopanga te bolende pate tata nzambe nakoli nyonso na limu santu oyo bazalaka na biso mbala na mbala bakoya kosepelisa bino oyo asalaka ntina nini oyo asalelaka donc esika wana vraiment toza na mokumba apapa surveillant na bamama surveillante totia bolende pato tokumisa eloko oyo esika elaka ngana ndenge lisusu te nde bino nde bozala nsima bozalaka toujours vivant papa bengi ale ndokidoki bino boye kasi sikasika oyo babade kolembaka donc basurveillant tozo na nsima te totambola ndenge nzambe alingi totia molende tolakisa bolingo nde mosala oyo biso ozwaki ezali ya motu te kasi ezali ya tata soki omoni nde mosala oyo ezali ya nkalambote osalina mosala malamu te pamba te kalambote ye moto akopesa oyo lifuti te baponi ye pa te azala motambolisi oyo babengi nde motambolisi azala mwana moke azala mokolo na kookala ye kaka pamba te yango wana nde epesaka nzambe esengo pamba te ta mbala na mbala mpona nini ye na barelation na bino na kati na baregion esika bino ovandaka yobi na kati na zone yo ozali na tata passer obi meme tata passer azali tata sele meme tata sele te kasi azali kaka tata longi
solo kubanga te olekie mokolo kasi pamba te akomoni tata mlongo okeleyi banda ntango wana okomona nde bosepeli ezali mais soki olobi mpana nini ye koloba ndenge wana te yo okoki koloba ndenge wana tata surveya boye mama surveya oyo baponi batie landa ye kaka oleka ye mayela ndenge nini landa ye kaka biso tozali na bato ya kopesaka biso te biso moko tokomisalelaka lelo tozali na mosala ebele kuna na plateau ebele mpenza na ntango na kala nde bokendaki mbala moko nde mosala mosi mosili kasi na ntango oyo meme kala koki bonga bokoyaka bino lisusu te mpana nini bobane tosi totondi totondi nano te banda na mobu eleki tobandi soko tokomi na le 6 avril depuis 1 an tobimi libanda mbula moko sikasika tokotuka lisusu nsima te naoke na programme na bino agriculture élevage maka namona esengo nayoka bino ndenge boye nayoki sengo solo pamba te soko programme wana toaplike yango nde nokinoki tokoki komona na bato donc malamu kola supe lobi bakota surveillera bamama musicien bajeune mais ezali force moko na kati na lingomba na bisoko bosangani nde mosala oyo tosali kuna na plateau ezali kosepelisa bato banso ndenge mosusu tala bamundele bakendaki na aventure ntango bakomi kaka na bilanga baliki lalalalalalala mpona nini bazali wa nyonso to bazala na bango kimbangisi te mpa te basala lokola bango etali biso tozalaka kosala lokola bato bato kati bango balobi solo soko bato banso bazali wa nyonso bazalaki bakimbangisi nde basali mosala boye patre moto na moto ase eyibi te soko nasali te nani kosalisa ngai tojelaka bapesaka malamu nde toobisala biso moko donc batata surveillera bamama nalingaka esika bato bazali kobunda te nalingaka kotala esika wana te nalingi komona esika bato bazali koloba mongo makasi te soko toyai koyeba wana kosepelaka kasi soko ebandi koswana ebandi kofingama nabandi komona baorgueille nabandi kobanga pamba te tomona mpasi tomoni mpasi na kati na mpasi oyo ebengamaka mpenza mpasi na kati na ndenge mona biso bato balingi biso te bato mosusu tika balobana maloba na bango kasi yo kolingela na makambo na bango te koyingilisa makambo ya politike na kati ya ndenge mona biso te maboyi pamba te mpasi moto nyonso akoki kosala likambo d'accord kasi yoki mbango sosali yango ebango te tala nano lelo mpasi ezali na kati ya kutu na biso moto mosusu asali likambo na ye soko namonani kimbangisa moko azali wana bebi yango wana tata na ngai mama na ngai nalingi nde bozala mpenza malamu ntango bozali awa na kati na fete oyo toza na yango ezali te botya mobulu ngai nalingaka te surtout sika bato ebele bazali nde bokimaka bango nalingaka te nakolingaka te makelele na boyi pamba te na ndako oyo obe na mboka oyo ezali mboka makelele te mboka oyo ezali kaka pate toyema nzembe nzembo kitoko ya nzambe mpe na babondeli pate to joie bino bato batie bino na bapose mpo te botala bato bakokota bokengela ya solo ezali te nde toloko na baninga toloba na bato na boboto sala boye tambola boye ndenge wana tokoki kolobila namonaki ntango tozalaki na kati na bato bazalaki kosala wana namoni tata moko kamisi azali tata surveya bayibi mbongo na ngai bikambo nawokaki soni pamba te solo bato mosusu bazali awa bazali bandimi te na eta mosusu mabe mingi tokosalaka koleka meme bapakalo okamba ti moto likambo otikale na yango olobi tokowoka na bele na likolo oyibi makambo azali kuna likolo ngai na yo tokowoka na bele na likolo yo mondimi makambo ndima 6 avril toya mabe senge likambo ezali yo mpusa
mokolo mosusu oyo kosenga na biso ete ale ezali toza masolo ya nyonso na kati na republike na biso boya tokana na nkamba na kosenga likambo na pai na bino na pai ya tata na pai na bino mpana bino en tout cas mokolo wana bokosepela bokozwa yango kaka pamba te nzambe akosaka te tosi tosali mpenza ndenge boye vraiment tata nzambe akamata na biso mpenza ukanda jamais tozalaki bato te biso tokomi bato tozalaka na biso bato te kasi sikasikawa tokomi bato tozalaka nene bulu ebi asi alongoli biso sikasikawa alebi ale sala na yo bino basurveya bozalaka bato na mosala bokozalaka bato badiscipline pamba te na komonaka exemple banda ye moko mokondi na bino kosala mosala tokende mwa mosala moke priorité toujours na bino yango wana nazali kosenga na papa ete asalisa bino na kati na bandako na bino na kati na misala na bino tata abongisa lokola toye na fete na kobenga bino ntango oyo te tooka na ntango nde nakabenga basurveillant po ate bolongwa na kati na mokili mobimba nde toyawa toloba na papa ete papa tala na makambo bazali na biso pusa ntango wana tokoloba na papa en tout cas nayebi te yango wana baninga na ngai tozala na esengo mpona nini nzambe akosaka te bojunga esika na bino na mosala c'est-à-dire esika bapesi bino na kati na mikolo oyo nalingi nanga mibulu te ntango bato bakoya ebele bozala très discipline bino bonso na uniforme bozala bana mibeko epuis ntango mosusu naza komona solo ntango toza kosala solo pamba te bato ezali ngai kasi nga nalingaka te nde moto atuta na ngai nalingaka te ezali mabe pamba te banso kozali na bino moko te moto na bijani na ye moto na bijani na ye ntango mosusu ototeli moto akamati ekelo ya esi osepelisa yo yango wana tozali na ntango ya pardon bato ya ndenge wana tika te tata nzambe alemisa bango babwaka biloko na bango wana babwaka mabe biso tokoki kotika lisusu na misoto ya ndenge wana te bosoto wana ekoki na biso lisusu te ezali ntango na biso pa te tosala lokola nalobaki topesi bino mpenza longonia na ntina na misala boza kosala na kati na baregion boya kookisa ngai soni te tozala na bolingo ya solo tosala misala na biso etokokisi yango nzambe alongola biso maladi pate soko tozala maladi moyen mpe ya kosala malamu ezali te yango wana na kosenga yango mpenza malamu tozala na mokolo wana elobi mpe ate nde maladi bakosala te mpamba te tozali na ndutu kasi ye tata ikokibe ete biso ana pasi tozali esika mosusu okosala kovai te biso moko tokokijuilaka donc asalisa biso soko tosengi akokisa biso pamba te tosi tokokisi ndenge mibeko mipesamanaka bato basengi biso mingi bamoni ete bazoba oyo batimbaki se bazoba ngati kosala ngati kamo te babenganga zoba te nasalisa ye oyo mpe aza kofinga oyo azali mundu yo mwindu okenda wapi balabala mosusu ezali te olinga te oleka kaka na balabala wana ha mutu mwindu nana mutu mwindu nana kofukama na mutu mwindu soki amoni modele ake kofukama zoba ngana se naponi nzela na ngai koko na ngai mwindu bongo nalongela loposo oyo po te nakambata loposo mosusu wene zile soni te kana lingi natika na mpondo na yo soko babengi yo zoba otali ye kaka kende na yo de landa ye te ye aleki kuzoba mpenza oyo bazoba ye koko na bazoba ezali ye pamba te amiyibi te yango wana batata na bamama nalingi nde lobi tobanda kobongisa mboka oyo mpenza ezala pwelele bakoya kokamata likambo ya tata nzambe na pai na yo donc malamu nde bijali na biso ezala kobongisama bijali na biso ezala bandimi
ojo moninga na yidi kabo ko kamatene nkanda kolekate papa surveillant mama surveillante yo ozali angelo mokengeli ya papa yo ozali angelo mokengeli ya papa donc rijal na yo malamu de son les ala yandakisa pesa ndakisa pamba te papa akuzala ka moto mbulu te yo landi papa obongo la ndenge mosusu donc tobusana te nde mokumba oyo epesamani yo na ngai tika mpe banda batela mpe na nkumi na tata mpe na mwana mpe mosantu amen. nazongisi mikolo epa ya tata topesi merci na papa Mbenza, topesi merci maloba ya papa tolandi yango epesi biso makasi bambuta mpe balobi tosepeli mingi kasi na papa ndongala bolandi makambo ya lobi ezali teke motu soki ozobela zwa telefone oyo kende kotya na litoyi kotya te wana ezalaki ya bato nyonso te soki ntango ekoki fo tozongaka toyebi ke tokufaka ntina ezali lisekwa mpe kozala toyokani aya tosilisi na komba tata mwana koyi tata mwana mosaka bika tokubikeno moko twatonda mvovo wa tata nzambe mfumo yisu ye tata mwanda velela muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela munkombwa se ye mwana ye tata mwanda velela na komba tata mwana mpe tata molimo santo tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe na mokolo ya lelo na mikolo eza koya liboso mingi mpe baza nano na nzela bazali koya na fete batela bango bakoma malamu biso banso tozoya na nkamba banzoto ezaka ya koningana bamaladi toyebi ke lokola fete likolo eza ya kofungwama boyambaka baraporo ya ndenge na ndenge sika tozali salisa moto nyonso oza na maladi esila maladi etikala awa tomema banzoto ya kimia eza na mingi makambo mingi mpe etungisaka biso bapasi ya ndenge na ndenge na kati na famille kati na bandako tozali na place oyo tovandaka mobongisi ezali kaka yo tata nzambe
Otala pe kuna na este bitumbe sila. Otala pe na Europe partout. Ma passe pe sila kimia libela tuzali kosenga na mokili mobimba na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Loira Cambotea. Ba protocole. Tellement que tozali mingi basani mosusu etambola. Lokola tozali mingi basani mosusu etambola, basani mosusu etambola. Eloko nyonso bongisaki yaka tiana sani bas. Eloko nyonso bongisaki tiana sani. Basani mosusu etambola, basani mosusu etambola. Basani mosusu etambola. Ya solo bandeko balandi to landi ambiance ndenge eleki liboso ya résidence ya tata mokonjo abule to landi maloba ya président général ya mouvement social de la surveillance to landi message ya papa Simo Kimbangu kiangani molimo centre mokonjo abule pe mokonjo lingomba nde na yango soki bolandi biso na bokebi bonso to songamaki na caméra ezalaki bongo papa Lando Afonso na elobeli ezali bongo maman Magali Sunda. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.